mwana mwasi ya vagin polele atika vagin na eka polele akomi na bo problème ya ba infection belé et que ko attaquer voire même tina ba règle na ye et que ko boucher ba trompe na ye akomi na problème ya ba règle les sauter azo régler régulièrement et puis akomi pe solo donc nyonso wana mwana akokota ndenge nini na kati ya libumu ya mwasi wana mwana mobali wazana ozako kopesa makasi na sexe na yo na ba produit na n'importe quoi ba stimulant ba produit chimique banzete ya mabe bankoro yeba te chombo na yo ekokonda avant ekufa okomone bandi kokonda yango moko mutu soka lingi asala banani tolo na ye munene bassin na ye munene à utiliser les produits vivifiants. Ce sont des produits travaillés à base des aliments. Les aliments où ils allaient collier sa partie wana. Chombo oyo bameleli stimulant tango ezonga ka ndenge moko ya mabe okomona okomi na manque d'appétit sexuel okomona ezotele masusu malamu te okomona bandi kokonda kaka yango moko parce que obebisi force ya misisa na yo. Ce qui problème comme le mapeni oya kozwa na lombango ba vivifiant ya bana mibali parce que nyonso ezali telemisa ezali pour le bukanda we pesa kakande ezali we yesa ka munene mulaye ezali pomadi chombo vimbisa kolisa oyo pe ko pesa ka chombo makasi ezali kubisa na lendisa tozali pe na carburant pona kobeta baku ebele. Vous êtes connecté avec Sepela TV, décodeur Yabana Mboka. 85 livres les décodeurs, puis 4 mois il y a offert. Après ça, 15 livres par mois. Boza, ma chaîne en direct du Congo Kinshasa. Boza, ma chaîne Yabana Mboka de la diaspora. Ma chaîne sport. Et aussi ma chaîne Yabana aussi YouTube Nakati simplement pour 15 livres par mois. Pour l'ensemble de Sepela TV, c'est très simple. La site n'a sur internet, vous avez des détails. Vous devez faire un transfert international avec le Big to Iban. En Angleterre, c'est simple, vous transférez car un compte Nabiso. Pour ce moment, c'est Sepela TV à Binon Lilo. Du niveau sur Sepela TV, Numérica TV, Kin 24 et Soli TV. Très chers internautes du www.cleboaoriginal.com. Ah, là, je vois mon boss César Ngadi, pourquoi pas Adani Bokombe Tsunami. Là, je vois Reims Maestro de caméraman. Donc, merci à toi. C'est bel et bien moi, votre humble servante Josephat Manzala Mignon de la presse. Je suis toujours en vie. Et pourquoi pas, je dis merci à les grands tout-puissants Dieu qui m'a donné les souffles de vie. Donc, tous à la toujours reconnaissante. L'Anzambe, parce que soit sans et mon boulot. Donc, je reçois pour vous aujourd'hui, maman Israël, la joie, dans le cadre de l'émission, ma solo ya kati, à développer la kabiso, ma solo et belé, oizo le kanaba couple, la jeunesse, dans le cadre toujours de l'émission, ma solo ya kati, mais avant tout, banda, si je n'habite au CPR, saluer maman comme d'habitude. Bonjour maman. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment, maman, merci. En tout cas, vraiment, bana potoba dans le monde entier, partout. Bengi biso, balandi émission. Comment est-ce que vous avez développé? Parce que yosa maman et mibali na basi na bango zape en même temps sexuologue. Parce que makambo ezako autant pour ces derniers temps. Qu'est-ce qui est à la base? Il y a stérilité. Autres mona il y a basito ya mibali. Yoza maman sexuelle goza mieux placé à ko expliquer biso comme ça to beta masolo mususu après to landana no explication ya maman. Merci beaucoup. Na sepelaka ko expliquer makambo yo na lingala moko ya pete lingala moko facile potangu to memaka yango na boye bato ebele baza ko comprendre te. Stérilité d'abord ezali nini ezali ko zanga ko bota donc ko zanga ko concevoir ko zanga conception. Donc moi ça za ko concevoir te soit mobali azoko ko chamwa 6e te eloko na babenga kango stérilité bobala na ki mwasi na mobali na ndaku
boumeli mingi na mbeto ya libala na ba rapport sexuel mais zemi ezali kokota te likambo wana tobengaka yango vraiment stérilité eza na ba source ebele donc eza na base moko te eza na ba base ebele donc ezali na ba source ebele stérilité ezouta na ba source ebele. Donc maman pour la stérilité parce que baming bakantaka la stérilité et ça kaka il faut moi si ton mobile les a problème spirituel ba mari de nuit ou encore ba femme de nuit mais yo étant que sexologue parce que biso eza na ba source belé est-ce que étant que sexologue OK ko expliquer biso quelques sources té il y a stérilité na selon connaissance na yo étant que sexologue parce que ça maman ngai en tant que sexologue nayebi ke soki mwasi na mobali bazali kobota te kati na bango mibale moko na bango aza na problème to bango nyonso mibale baza na ba problème tokotala na kati ya mwasi problème nini aza nango mobali nini problème nini azali na yango po ba source eza ebele peut-être mobali aza na impuissance sexuelle peut-être mobali aza na ba hormone masculinité peut-être mobile aza détruit na ba infection na ba problème sexuel bon moi na moi si peut-être aza na problème moko na kati ya libumu na ye problème ya ba myome fibrome ba trompe bouchée problème ya ba infection aza akokozala na problème ya ntango tokotaka pe mwa muke na oyo balobaka nyoka ka parce que c'est réel. Moi na mwasi wana komona ye ba règle moko douloureuse soki azoleka na ba période na ye ko comprendre penza ke ye azo régler et puis komona ke eza na mwana mwasi mususu na kati ya nzoto na ye aza na ba hormone masculin ebele oyo ekoki ko permettre ete a bota eza na mwana mwasi mususu a régler quand même pas ko banda bota mati akoli atikali même pas ko régler nyonso wana eza kaka ba source ba base ya problème à stérilité. Alors maman qui est parce que ces derniers temps des toka masolo des information des circulent toujours est-ce que moi na mobile pardon est-ce que hémorroïdes ils appellent l'une de cause de stérilité ou encore hémorroïdes et qui peut ko condisa un pénis à moi na mobile bon moi na mobile mususu ce qui source à stérilité na yeza hémorroïde c'est-à-dire que hémorroïde noana eza déjà infecteux alors infection na eketi na kati ya sexe et ki kolia ba veine donc parce que ce qui moi na mobile azana hémorroïde problème eza makasi na anis na ye alors tango azokende kosumba mipepe ya wese we ekotaka ye ba solo mabe ndenge avanda kata mususu na ba mitoki bongo hémorroïde cause à l'infecté il suffit qu'à infection côté et kendetina peni parce que à partir à Nice infection côté ka muteko mata petina misu pe mutabeli misu c'est normal que toi na tokoloba hémorroïde na EPC stérilité. OK maman sikoyo étant que maman oza sexologue maman e mibali pe abasi na bango parce que ces derniers temps tout le monde a ceux qui moi si azo concevoir te ba ko finga est-ce que il peut arriver que moi si peut à koki kokuta na pe na problème wana ya ba stérilité ceux qui vengent na eza polele mais moi si à kokuta na problème à stérilité ceux qui vengent na eza polele pourquoi parce que vagin à polele écoute ça ba infection belé ceux qui netina ba trompe ba infection au place et si kanyon sauf infection ekotaka infection ne tambolaka etambolaka oui mwana mwasi ya vagin polele atika vagin na eka polele akomi na bo problème ya ba infection belé ke iko attaquer voire même tina ba règle na ye et ke iko boucher ba trompe na ye akomi na problème ya ba règle zo sauter azo régler régulièrement té et puis akomi pe solo donc nyonso wana mwana akokota ndenge nini na kati ya libumu ya mwasi wana soki mwana koti mwana kokota et puis mwasi wana kobatela mwana na ye malamu te mwana ana kobota mana ba infection yango bomona kabana musuba bota makana ba misu ba bipoti mwana azobota mabwa bandiko koma jaune ba infection leke belé alors mwasi ndenge wana c'est possible pas comme un problème à stérilité parce que azo détruire kati na ye. Alors merci maman sikoyo moi na mobali oyo azana problème ya chombo yo étant que maman sexologue
conseil nino kopé c'est pour ça même sous ça un problème à chombo akemela ba stimulant après savoir comment la ba stimulant on a aloba que non à se sentir que chombo nae et comme na ya kimobali vraiment ndenzamba ke live mais conseil nino kopé ça moi mbalo azo pratiquer ba pratique le quoi ya ba produit stimulant wana tant ça na problème o eza kati na ye ezo e kolunga et rendre stérile plus tard conseil nino kopé ça na moi mbalo. Merci beaucoup. Mwana mobali wazana ozako kopesa makasi na sexe na yo na ba produit na n'importe quoi ba stimulant ba produit chimique banzete ya mabe bankoro yeba te chombo na yo ekokonda avant ekufa okomone bandi kokonda yango moko et bandi ko perdre force na yango et puis ekufi. En tout cas, il faut éviter ba stimulant parce que tant que tobenga kango stimulant yo moko zo comprendre déjà stimulant la wana tango zo zonga chombo oyo bameleli stimulant tango zonga ka ndenge moko ya mabe okomona okomi na manque d'appétit sexuel okomona ezo tele masusu malamu te okomona bandi kokonda kaka yango moko parce que obebi si force ya misisa na yo konsenga na kopesa yo yeba te na mukili bato bazo utiliser susu ba stimulant pona chombo te bato bazo utiliser pe lisusu banzete pona chombo te parce que pona chombo esengeli mutu a utiliser seulement les produits vivifiants ba vivifiant yango nde ezali ko vivifier peni ya mutu po ezala na bomoi peni wana ekokonda te ekokufa te pe ekobeba te et puis soki ezali maladi na lombango konsenga na kopesa yo esengeli ozanga te ba numéro na nga ya téléphone ezali 089 94 42 825 09 98 87 85 95 082 83 70 504 waneza ba numéro oyo esengeli yo mwana mobali ozala na yango pour que ceux qui problème ekomeli na peni oya kozwa na lombango ba vivifiant ya bana mibali parce que nyonso ezali telemisa ezali pour le bukanda oyo epesaka kanda ezali oyo yesaka munene mulayi ezali pomadi chombo vimbisa kolisa oyo pe kopesaka chombo makasi ezali kubisa na lendisa tozali pe na carburant pona kobeta baku ebele nyonso wana eza ba vivifiant oyo et ko faire vivre chombo na yo ezala na bomo kokende kosimba lisusu ba stimulante parce que ozali kobebisa chombo na yo. Alors maman siko conséquence nini ezali na bana basi oyo bazokende côté basala bakisa bokoko kwa poto loba bien tout le monde a ba fille ebe bakende ba bassin bazo pesa ba produit moko et comme ça bassin munene tolo munene donc ba effet secondaire nango eza nini après wana. Bon ça d'abord ça n'existe pas eza na produit moko te ko comme ça bassin munene eza pe na produit moko te ko comme ça tolo munene ce qui est vivifiant ça n'existe pas. Mutu soka lingi asala banani tolo na ye munene bassin na ye munene a utiliser les produits vivifiants. Ce sont des produits travaillés à base des aliments. Les aliments où ils allaient collier sa partie wana. Et c'est pas ces abanzete et ça ba produits chimiques pété. Onga na zolo baba tunyoso ba yebiango parce que ba tamboli partout ba ke koluka ba produit ba bassin na ba moni angote. Ba kutani kana ba aventurier ya ba mindele na ya ba tumwindu na mukili oyo. Alors soko za na besoin ko vivifier. Il faut au produit vivifiant, quoi est lié sakatolo, ou est lié sakababassin. Parce que tant que vous utilisez banzete, vous utilisez des produits chimiques, il y a des conséquences. Conséquences sont les cancer, les maladies, les moyens ou les mokili nzambe zate po omeli biloko moko oyo eza inutile. Eza inutile. Omeli biloko moko oyo eza ko détruire santé. Alors maman, d'une manière générale, conseil nini okoki kopesa basi na mibali o bazokuta na ba problème ebele na cas ya stérilité na ba couple conseil nini okoki kopesa pour ba couple ebele qui miezate peut-être moi ça zo bota ta boti mwana moko et comme na deuxième mwana boye mabota ezoya lisute conseil nini okoki kopesa na moi si to mobali o bakuta na ba problème wana na cas ya stérilité et tant que maman sexologue pour ba couple na bango ekoma na kimia. Merci beaucoup. Yo mutoza na problème ya kobota boza couple vraiment eloko ya liboso na ko yebisa bino esengeli boza na bolingo parce que bolingo eza elonga na bino poso boza na bolingo
bokoluka médecin soki bolinganaka te moye boluka munganga eza te bozwa bolingo botia liboso bolonga na problème ezotungisa bino bokoya komona nga mama Israël a joie na Kinshasa nazaka na avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Molar. Bon naza na ba numéro na nga ya téléphone oyo esengeli bobenga nga mpona sunga bino bobota 089 94 42 825 082 83 70 504 09 98 87 85 95 ba numéro na nga misato oyo soki bobengi nga nango bokoya na hôpital soko oza libanda ya mboka tokoyoka na ndeni tokosala pour que ozwa traitement na yo mpona stérilité. C'est très important toyeba mwasi eloko nini ezotungisa to pe mobali eloko nini ezotungisa. Alors merci maman. Bon sikoyo ba o bazoki kozwa comment on appelle ça batonga pona repos pona planification familiale. Toyebi ke wana eza na cadre ya mundele yo tant que maman na biso za sexologue ça il a ba produit o eza vivifiant. Est-ce que yo po koki ko sala ngo ke batu ba sa la planification familiale au lieu ko éviter ko bota bana mike tant que maman sexologue yo pe pa na yo o sala ngo ba na sala kango nga na sala ngo boy soki déjà moi si au koti déjà na période oyo monique ozo na yo zemite okota ka mabondeli eza bien komemelo pe ba solution ebele na makambo ebele espace wana ya muke kaka okoti mabondeli ozobondelaka mpona bana na yo ndako no mobali na yo tititi période wana soki eleki ozongeli ba rapport sexuel na yo nga na sala na ngango na forme wana po naza munganga me naza mosali ya nzambe basi bamarie nyonso oyo babotaka pamba eza obligatoire soko na période wana pouf mabondeli ebandi soki na ndako na yo te na église nga saka na nga bongo wana eza ndenge na nga parce que nga nakosala ndenge mosusu te mpona kobanga lisumu epa nzambe. Alors bao bazozwa batonga wana eza malamu to eza mabe? Bon bapesaka bango conseil ntango bapesaka bango oza liboso ya munganga na yo aza kosala elo likambo il faut koyoka conseil na ye namonaka ebele bayaka balobaki na nga boye eza conseil oyo alandela conseil wana malamu akokutana na baconséquence te oyo akolanda conseil ya munganga na ye te ye nde moto amona baconséquence. Alors maman bosiko ba jeune fille oyo baza jeune tomona ba jeune fille mosusu abota te mais a préféré akende neka akozwa tonga wana on ne sait pas si ça pourquoi est-ce que ça malamu to eza mabe pour ba jeune fille oyo ki kozwa ba genre ya biloko wana parce que tout à l'heure pour tu ko expliquer so yo pe koti sabat mabondeli pour na ba jeune fille oyo baza na besoin peut-être ya kobota non avant l'âge te donc ya kozwa ba firmer avant l'âge te conséquence nango eza nini par là? Conséquence eza makasi koleka eza na baparent mingi balinga kosola na bana te mais azwi kaka ke atie etonga wana mpo ata soki azosala barapport sexuel azwazemi te eza malamu te ezorendre bana mingi bastérile soki akomi na posa kobota boye abandi koexplike nazwaka tonga mpona bota te parce que nabalaki nanu te donc conséquence nango mingi ezozala bastérilité kaka. Ok, merci beaucoup maman, très chers amis internautes. Je crois que maman a expliqué bino ba cause de la stérilité. Aza maman sexologue et puis aza maman ya mibali na basi na bango. Donc on a cadre toujours l'émission nous sommes sur la katinde maman akobana toujours ko expliquer biso tokoya na ba sujet ebele pour na ba explication pe ba détail ya ba makambo ebele o bozana ngo ba problème et puis ba suggestion na bino et vous allez toujours résolu na maman Israël a joie. Mais je pense que nous sommes presque à la fin de notre émission, mais avant de nous séparer topé sa maman mot de la fin et puis conseil ndenge zala comme d'habitude. Merci beaucoup nalingi bino nyonso mingi. Bon continuer kolandanga na site parce que ba conseil eza ebele ba sujet eza ebele sur la santé po boyo kakango et pesa bino mayele na tangu zamba zo pesa biso bon moy. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup très chers amis internautes et merci à César Ngadi pourquoi pas
à Grady Mouya Ibenge de la presse congolaise, Reims Mouya maestro des caméramens. Merci à Caleb Messa, garçon capable. Merci, à nous revoir à la prochaine. Restez toujours branchés sur www.cleboaoriginal.com. À nous revoir. Bye bye.